Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pact with success. Très bien, merci. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya lingala ya lelo e bandi le 20 juillet 2020, et allumé ça pourquoi il y a tant que vous avez suivi un débat, un débat moko houleux et permettant qui quand même bateau bazagi na plateau 4 invités au total pour pouvoir réfléchir autour il y a actualité politique mais plus précisément il y a là qui Maetali ordonnance chef de l'État Signaki où est nommé et sali ba mise en place et belé armée et puis où tu nommé moto à côté na Maetali lutte contre la corruption. Alors, on a pourquoi leur information évolue penza makasité information à monene oza ko évoluer na pourquoi ezaka makambo ya Jijiani oyo akundami lelo pambate uto ya kufaka Jijiani boto bo robosa na ezali moto azalaka penza na likambo ya Vital Kamerhe na ba Jamal dossier à 100 jours yene moto azalaki le rôle président mais si mamikolo ezalaki je pense na troisième audience nde ya kufaki donc lelo nde babimisi eloko nzoto na ye kundami lelo et puis il y a eu beaucoup de choses autour de ça hein. Vous savez qu'il y a une enquête et Salamaki par rapport à cette enquête d'abord il y a Liboso c'est pas que autopsie on est bimisa que azwaki bakuna c'est lundi 20 juillet mais bon, famille va rejeter qui en bloc le résultat pour la bango famille ba moni kezalaki makambuya poison hypothèse on ande ba soutenir qui makas donc on a lelonde et bimaki mokonzi mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a pris part à qui place on a pour honorer nzoto ya ndeko yani. Et puis à part ndeko Félix Tshisekedi ba magistrat bazalaki belé ba avocat bazalaki belé famille bazalaki bana bazalaki mais peut-être aux attentes ko lo bango nyo sauter voilà peut-être aux ongela ngona ba détail dans les émissions qui oui Rolanda mais peut-être pour aller l'autre on plus témoignages il y a ba magistrat de ba ko intervenir d'un moment à l'autre. Alors la lingaki lelo vraiment la lingaki lelo tout ça la dossier moko spécial na pourquoi on na lobaki parce que na Katanga wana babenga au Katanga donc Lubumbashi wana makambo zo tambola malamu tout comme zo tambola malamu te. Vous savez na marche où utayi koleka ba marche où organisé qui semaine passée oyo ba leader et opposition ba organiser koto bato ala muka koto UDPS ba organiser qui ba mort ezali ebele surtout awa na Kinshasa bato bakufaki misato nazala ba témoignage ya bato baza kolobaki bato bakufaki misato bien que le gouvernement n'avait pas signifié ça officiellement mais officieusement à travers quelques militants de l'UDPS nous avons des informations selon bango bato bakufaki misato bakor ezali na morgue ya Bondeko mutu mususu kutazwaki masasi baza soki 3 bango babenga balobi situation est très chaotique UDPS azoko kozwa bango en charge ti lelote. Est-ce que c'est une bonne information? Na Lukina Kote en contact jusque là on n'a pas de précision mais je vais arriver moi-même sur place na Bondeko pour m'imprégner de la situation. Mais de l'autre côté aussi à Lubumbashi, c'est là le problème. À Lubumbashi, Mikolo et moi moto ezalaki. Ba problème ezalaki moi ebelé autour il y a ba marche wana salamaki te, makambo ba confinement, ba déconfiné de part et d'autre. Jean-Jacques Kiabula, on l'appelle Jean-Jacques Kiabula ou quelque chose comme ça. Jacques Kiabula. Voilà. Yendazali gouverneur ya Okatanga, Jacques Kiabula. Alors, Jacques Kiabula est arrivé juste après Moïse Katumbi, intérimaire à la Giti à Koti. Azali gouverneur, il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Makambozo le Kebele Bobi ke babumaki batupe kuna na Maetali insécurité bakatakatanga mais mikolo insécurité za okoma makasi na Lubumbashi wana kaka Lubumbashi ngo dossier masango e mataki kaka Lubumbashi ngo makamwa ebele. Guerre moko ezomona na Lubumbashi o ezokuwa koloba elongite soki to tiki makambo kaka bondenge tozo kendele keba Katanga wana ekopela lisu moto ekozala malamu te tozana ba mauvais souvenir ebele na Maetali Katanga. Pona yango la lingaki na yamba quand même moninga moko bikolebele to mona na été mami na masengo
azali conseiller, il y a gouverneur, il y a Okatanga wana. Je pense que Nanzela na ito ozama ba vérité belé. Na rozana Lubumbashi wana kala mingi te na zo sala effort na ko mawana ko matina kolozi pour que ngai moko na s'imprégner na situation de vive voix et puis na meka ko informer population comme d'habitude en tant que journaliste d'investigation. Alors Mamina Masengo mbote na yo. Mbote. Tokutani lelo ça fait un bail d'abord pour na Kinshasa et puis na bateau ebele ba mesana ko lando na télévision mikolo mo ebele ba moni yo lisusu te hein. Ozo ye ba yo mo ke Kinshasa ezangi yo. Effectivement, naebi que esali environ une année na oko sali sous émission na ngai onzaki nango na debriefing na biwana te pambate na kendaki moi détachement toki koloba bongo ou bien na sengaki mise en disponibilité pour na kende ko na Lubumbashi na maimatali média communication ya gouverneur ya Okatanga Jacques Abulaka twendengo lobaki awa na lekaka pe na bilili na semaine passée na bandeka mususu baninga sous les journalistes, on expliquait que public et limbisanga nandenge na kendaka sans ko ebisanga qui bo soutena kinga pendant 10 ans 15 ans ya télévision lelo na kei na sana makamususu na senga bolimbicité na sala pe ba dieu na ngati na senga bolimbicité mais nazali na ngai mkolezali kaka est-ce que kokende na yo finalement tolo banenge bakino baloba ozala ke omoni ke 15 ans osala ki musala ya ozo ki mbongo te finalement le but okomi na era kolia mbongo ba conseiller ba yeba biso babi ozo sala succès ozana ngo mais mbongo ozana ngo te il faut yebela est-ce que peut-être c'est avec cette politique ndo jouer na ngo te ti ndenge za boina tiki moi télévision parce que ko tourner dans le Lubumbashi eza moi pasi ponanga musala eza moi makasi kuna na cabinet na ndenga communication na média mais na ko révéler le moko peut-être au batu bayi baraté c'est depuis 2006 hein que nga na sala na ba cabinet donc nazo ko combinaka ko sala na cabinet et puis ko sala ki journaliste et puis na sala makasi il y a que objectivité zala na tchaka vraiment séparation entre Moussa Nanga na ba ministre ndenge na ndenge to ba gouverneur ndenge na sala na bango na Moussa Nanga ki journaliste ceux naza na cabinet ya fulani kuna naza kosala musala ya ki attaché de presse tu ya conseiller en communication ceux qui naza na plateau ils ala débriefing ils ala le desk à l'époque on naza ki journaliste na sala kama makasi ya kozala objectif na ba émission na ngai me ezate kelelo pour na lobby qui journaliste na soki penda mosoloté na ko sala mosolo siko na tikaki journaliste peut eza bongo te eza parce que ko sala ko tourner émission na Lubumbashi pe kotinda na Kinshasa e komela hinga mwa pasi yango na tikaki nano. Très bien. Alors tobe dans l'isolo Lubumbashi yango tobe taper l'isolo ya bilan on va parler un peu de tout zala très à l'aise. Ndeko yobi ke na musala journaliste n'a pas d'amis donc to sala kaka musala moi je poserai des questions c'est à vous de voir au moins c'est important qu'on réponde tamie mais baimbo ko baza obligé baza la éclairer à travers surtout tozu gouverneur tendengo za besoin de voix officielle penza pour na koyoka gouverneur d'une manière générale un peu ramasser na ngena zwa kaka cartographie à Lubumbashi na yebi ko tanga ona mobimba te parce que zali kamupe ya ngonga mais bato ebele pour la première fois bako kuma na Lubumbashi ça a combien de communes ba commune ya Sike botami parce qu'au fur et à mesure to vanda ba commune ya Sike zo botama nini ya Sika o botami na sima peut-être bato ba kenda Lubumbashi kala ba ebité et Lubumbashi dans la 7 communes na ndenge tozolo ba boye ba commune ya Sika tokyo lo ba keza lokola commune annexe o ezoko s'étendre ezo kende na route Kasumbalesa c'est vrai que ezala politique na makonzi au niveau national ezala politique ya gouverneur eza que ko étendre ville et qui est na bisika oyo ba espace eza pour que na katikati neti ba commune na Lubumbashi ba commune na Katuba Rwashi Kamalondo batu ko désengorger yango ila kisi ke batu ba fandi mingi na esika moko batu bazotongaka esika moko neti mutu moko akoki ko kende asombi ndako ya se abuki yango po asala immeuble atia ba locataire moni et sengeli ke ville et s'étendre na esika oyo ba espace vert ezana numo ebele commune annexe ezokinde neti ba direction à route Kasumbale sande na lobaki côté à route Kasenga pe espace ezali na yokaki ke bato bakomi ko somba ba ferme na bango po basala bilanga effectivement na ndenge ke mokonzi ya Okatanga sengaki bato bazongela bolingo ya mabele pour que Okatanga ekoma kolia masangu o ebimi na Okatanga etozali sous te ke to lobela pe makambo crise yango masangu à une certaine période en Afrique du Sud donc il faut bato ba fanda kaka na ville te bato ba kende na ba campagne pour que ville efongwama espace ezala banzeli ezala minene parce que
même si sikoyo azo sala banzela ko réhabiliter banzela to ko construire o ezalaki nanu kaka mabele na tout kopesa exemple avenue Lofoy ezalaki kaka mabele ko komisango makadam ezakaka ba miki parce que bato batonga déjà ba quartier banda comme ni les fanda mais soki ville ba commune mosusu ebotami côté ba route ka Sumbale sawana côté ya ba route kasenga wana ekozala possibilité kosala banzela ya minene Mamina Masengo conseiller ya gouverneur état des droits ezali moko ya vision ya monene ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bino boza na province kuna na Okatanga likambo ya état des droits boyambango ndenge nini boyambango lokwa libabe eza ngambo moko ela bino to bino pe boyambango na esengo bolobi effectivement état des droits c'était pour tous ndenge ni boyambeli lisola état de droit lelo effectivité nango et bandi kozwa forme na yango ou bien ezozala exploité d'une manière abusive. Gouverneur à Okatanga ndenge azona aza mutu moko ya rigueur ya sens ya travail eza makasi sens ya rigueur et ça makasi na ndenge na ye moko na ndenge to sala kuna na yoka pe batu o penzake agafe en tout cas balongolier ba commission ya discipline balekisi ya kende kotala nanu côté ya ba juge po batala likambo na ye état des droits mboka o etambolaka na justice mboka wana ekendaka liboso impunité ezala lokola épine na kati ya lokola mutu kotambola malamu te mboka oyo ba garde fou eza te ekendaka liboso te parce que mutu na mutu akosala likambo na ndenge alingi soki mutu azobanga te soki nayibi bakokanganga soki nasali boye bakokanganga mibeko ezali tobanga yango parce que état des droits nde epesaka bonheur na bato ke mboka ekende effectivement liboso. Kiabula gouverneur ya Okatanga pour le moment bato ebele bakomona que azo se comporter le rôle un tout puissant azo se comporter le roi pomba wana langage ba kinois tozoke malembe ba marche outi ko sala mawa justement vous avez évoqué question à état des droits reconnu par la constitution article 64 et puis droit à manifestation ils a toujours reconnu un article c'est-à-dire population azali libre ya ko informer tout dans la régime information tout dans la régime autorisation te ba marche outi ko sala mawa vous avez catégoriquement refusé des marches je parle du gouverneur. Alors que Moïse Katumbi, je prends un exemple, parmi les opposants à la Mouka, Komaki, officiellement, mais à la veille, vous avez refusé cette marche. Oezali, refus anticonstitutionnel parce que Bazaki obligé au Sengabino, il fallait plutôt informer le gouverneur, chose qui fut fait parce que c'est là l'information tous en anglais sur comment Makibongo. Lelo, marche mi balé salami. Na Lubumbashi, Batouba Koufi, il y a eu des dérapages, même na parapolice, même ba service à sécurité Moussoussou. À l'heure actuelle, na kozwa idée na ba kinois ou bien ba congolais bazolanda biso même na Bunia na Beni na Kolwezi ba bilan na bino na Lubumbashi et donc c'est présenté ndenge. Vous êtes fiers d'avoir encadré ba marche, d'avoir refusé, d'avoir évité les chaos ou bien bozo regretter après toutes ces attaques pour le but finalement il fallait peut-être laisser ce genre marcher librement les encadrer comme recommande la constitution. Ya liboso na kolobake eza gouverneur qui a boulande aboya ki batuba marchete. Ngana yo tomonaki na ndenge bakonzi ya gouvernement awa na Kinshasa se réunisaki pour na kolobake marche ya public eza interdit na Congo mobimba sikoyo boko faire endosser décision na ya ko boy ça va devoir marcher na ndenge nini tomonaki ministre intérieur vice-premier ministre azaki entouré na gouverneur ya Kinshasa na ministre de la défense si je ne m'abuse ministre mosusu lokola ba Robert Asuki na zo se rappeler sous na vidéo alobaki marche ezate na mboka oyo likolo ya état de droit sikoyo ye gouverneur en tant que représentant il y a président de la République na la province. Il ne pouvait que faire appliquer. Mais il n'est pas le seul parce que Maouéja dans le Kassai avait apprécié aussi. Maouéja a apprécié à Talibou. Non, c'est vrai que Bango Baboy, il y a lieu où il y a marché encadré. Donc il y avait aussi lieu de. Il y a quoi encadrer marche là. Mibe ko utaki Kinshasa ba marche ezate. Police na Lubumbashi kuna na Okatanga mobimba izwaki ba disposition na ndenge que batu ba bimate. Mais batu ba bima qui quand même.
et à la côté à tunnel il y a roi chiti na poste et à la côté bautaki mususu bautaki ba côté à matipisha kuna batundenge na ndenge batika ki bango ba marché le 9 juillet batu babimaki ceux qui ont la bilili au la kisango batu ba marché ki na bango le 9 juillet malgré l'interdiction formelle et utaki na gouvernement central qui batu ba marché té mais esika et comment ki kokoso et comment ki ndenge nini batu o ba marché ki toi par exemple il y a kouta tunnel à roi chiti na poste bankatra ki bango hein on a image penza ya que batu ebele bazo kende malembe ti esika balinga ba kende mususu ba uta ki pe côté à Kasapa kuna na boulevard un encadrement malgré vous c'est parce que c'est malgré vous cet encadrement c'est malgré vous marché parce que ils a droit na et finalement vous cédez oui le gouverneur a cédé malgré lui police c'est ça qui wana armée pesala qui wana pour encadrer bango bilan oyo eutaki na police ndenge salaki bilan service de sécurité ya Congo mobimba lobaki na Lubumbashi salaki na un mort mutu moko nde akufaki mutu moko soki akufi ezo ko eza pasi pour na gouverneur. Le gouverneur Kaboula est inquiet, il est bouleversé quand il y a ne fût-ce qu'un seul mort sur le sol au Katangé. Azalaki inquiet, bouleversé, Nali Kamboya, Moutou Akoufa Kiwana Akoufela ki na ba circonstance nini, ndenge ba rapport ba pesaki, ba tout moko ba kendaki ko meka ko forcer passage na barrière moko na camp militaire vango. Ba soda ba komi ko tirer likolo po bato batika. Po tirer à sommation. Nini eza ko na kati ya camp sango mokonzi. Ba armée ba munitions biloko ndenge na ndenge o ki ko sala ke ba tu ba civil soki ba zu yango pe mobule ko tipe na mboka ba tu ba kofi ebele ba tiraki na likolo ba tira sommation ndenge olobi po batika ya tika kite yango wana ebite mususu par erreur to par nini ba les oaki mutu wana ndenge akofaki wana o le seul mort il y avait possibilité d'éviter ça au lieu to comme na bakaya ba mort et puis commencer à regretter après absolument ndenge moko wana akofaki wana et puis ko salema que 2 jours après marche ba eko bimisa et Bembe nakati na mai rivière Lubumbashi et puis mikolope et ko le kalisusu moko to mibale ba bimisi lisusu ba corps mibale ça fait 3 corps oui bimaki na rivière Lubumbashi corps oui bimaki ya liboso eza ya militant il y a eu des personnes ba bengi dodo oyo pe ba repeshaki moto liboso et dès que ba repeshaki corps ya liboso wana au gouverneur au katanga zela ki kutu ba corps mi balé misu soné bima à ces asaki déjà parquet qui est ouvrir enquête ba yeba ndenge nini mutu aroki ko kufape ko se retrouver na katina mai vous accusé peut-être ba service ya police vous accusé mutu te mais vous accusé ba azolinga gouverneur au katanga azolinga na minute ayeba nani abomaki militant na UDPS ko bwaka na mai tina niveau wana ba circonstances il est mort dans des circonstances tragiques j'imagine hein ba circonstances ya pasi pena lobaki on a ko répéter ngo lisusu ba circonstances wana ils ont inquiété gouverneur ndenga lobaki ye moko mutu mususu te nde a saisi ça qui justice et ouvrir enquête na tina koyeba nani aza responsable ya liwa ya monsieur Dodo nani aza responsable ya liwa ya batumi balé mususu wana a au total 3 corps au babimisa ki na rivière Lubumbashi. Gouverneur alobaki boy ceux qui eza police ba ko punir bango ceux qui eza bateau armé ba militaire ba ko punir bango ceux qui eza la ba quelques militants de l'UFCC ceux qui eza militants quelques militants il y a natangi awa alobi ceux qui eza police ceux qui eza armé ceux qui eza bateau UDPS ceux qui eza bateau FCC mutu na mutu akozwa sort na ye après enquête wana justice ezali nanu en cours. On va revenir tout à l'heure. On a lié quand même beau temps à Lubumbashi parce que enquête de moi la TV za radio T je savais qu'Ogoya j'ai fait quand même l'essentiel il y a pour rassembler moi ba élément ebele oui pour permettre ce que le bien lo konga il faut na prouver ngo et puis tout tika ba téléspectateurs ba juger bozona na biso bozana teke funguru mais bozana kolwezi bozana kamina bozana mbujima et place bozona na biso bozana radio Mont Bleu à travers Bunia Beni Butembo topesi binombote bozana Sarah télévision na ebike boche TV mo koza ba tebele bozona na biso na Londres na Allemagne na Toronto na Montréal na Dublin même na Neuchâtel na France wana na Orléans topesi binombote. Alors suivons d'abord qu'est-ce qui se passe exactement à Lubumbashi? Parce que là, moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre.
nazo beta sonnette d'alarme na mokonzi ya mboka pour situation Lubumbashi oyo ndenge nga nazo monela yango soki botiki yango mabe koya parce que je ne comprends pas bokoyoka makambo ebele na mso ekopesa bino passe léon na pourquoi mais je suis obligé de vous dire certaines vérités en face advienne que pourra il faut vous dire deux choses après marche à IDPS moto a confié officiellement ndenge ya lobby mais quelques jours après bakor et bandobima nandimite que IDPS a mis bomeli bato na ndenge na ye je ne pense pas est-ce qu'il y a eu des conflits en interne je ne sais pas enquête est en cours il faut pas avoir enquête moko inachevée il faudra qu'à la fin comme ndenge maman lobby wana monsieur Dodo oyo ba kutaki ko na ye na katni ya mai rivière Lubumbashi moi si na ye aki ko bima na témoignage mutu mususu te journaliste te aki ko ba sentiment na ye moi si ya monsieur Dodo azolo banakat na vidéo moko na biti soki okola nazala ba vidéo nyonso wana mais on accuse cette femme d'avoir été rachetée par un groupe de gens pour témoigner mais moi si azana passe ya mobali na akufi bazue na ba condition na akeko koko sans likamonine a lobby boye mukolo marche wana ebsaki mobali na eko kendete toroyoka ngo na ba image soki za na vidéo wana ko kendete pamba te oza déjà na moi mikakatano na baninga na yo ayebisie en bon combattant, en bon militant, à ABC, moi si nanga ngana ko kinde ko marché pour na ko défendre cause autre que cause ko défendre wana malgré kendaki ko marché pe azonga kité na ko ebisan que un mususu ebi yango te Dodo wana a porté qui plainte na baninga na ye il y a eu des pes oyo un mois plus tôt ba séquestra qui est ba tortura qui est eu aux journalistes investigation ndengo lobi yawa benga na Lubumbashi benga na parquet plainte au Dodo. Moi j'arrive à Lubumbashi. Je vais moi-même me prendre la situation. Plainte au Dodo à Kotisaki na parquet pour na torture na séquestration baninga na ende banyoko la qui un mois avant marche ezali. A se plaignant qui basalinga boy banyoko. La plainte existe. Elle existe. Il faut ngana mona plainte wana. Il faut na mona plainte wana d'abord pour na prouver ça veut dire que makambo ezala qui entre bango na peut-être profiter na marche à IDPS ba megaba camoufler selon yo. Oyebi ndenge naza boye na ye awa pona koloba ba oui dire te voilà ndenge na français ba lobi ba rumeur ou bien ba on dit oyebi na mokili ba usine ya idée ezalaka na pesa exemple ba to ba décidaki kuna soki na Europe to na États-Unis que ba initier ba révolution orange voilà à partir de révolution orange lelo Libye ezawapi lelo Libye est comment ingérable voilà. Invivable Libye lelo ezongi sibino na sim ezongi sibino na sima 400 ans en arrière esclavage ezongi wapi na kat na Libye pona nini pona ba usine na idée wana eza ba bimisaka neti air moko boye babi ombomoni ndenge nini tokende ko sala guerre na est tokende ko bimisa mobulu ya bakata katanga na kuna na okatanga na lwala ba poke Félix Tshisekedi a konza na kimia te tolongwe na bokonzi wana ba usine na idée nga nzana ba usine na idée te na a pona ko ba fait na ebisio que ba repêcha ki corps à liboso pe ba corps mi balé et ça ba corps mi ça tout dès que corps mi ya mi balé et bimaki na mai ça faisait 3 corps le porte-parole du gouvernement provincial Ars Joseph Kayumba a ça qui communication lobby d'abord mes condoléances na ba famille au ba père de proche na bango et puis que enquête ils ont continué depuis corps à liboso pe mi balé poto yeba nani asali makambo et puis ngana lobe na édition makambo ya moi si ya monsieur Dodo okoyo kaina. Mais un instant, je vais revenir tout à l'heure. Naza Bosonge Panayo, une minute. TVza Radio T. Bola nan bino moko ba combattant IDPS na zuka ka eza image au moniteur musupe na réseaux sociaux. Bota nan ba combattant ndeng bazo réclamer parce que pour na bango trop c'est trop. Mais en outre, moi si wana ya ndeko ya uti ko kufa. Ndeko ba utai ko boma o nzoto na mona na kaza combattant ya IDPS Dodo, moi si azako la kisa na ba témoignage na ke mobali na ye azalaki déjà menacé uta kala ndenge pe ndeko uti ko loba ke ba porta ki plainte. Mais so nzamba ba telebiso yeso azongi te na za na makasi je serai à Lubumbashi peut-être week-end là il faut ngamo na koma pour que na s'imprégner na situation. Cette histoire il faut tout sauver province wana, tout sauver Kinshasa, tout sauver ba province nyonso. Pambate le côté zappé moi mingi. Marche ezalaki autorisé te. Ça je sais parce que gouvernement boya kiango ndenge na Kinshasa ndenge pe to sensibiliser ki batu mais na kati ya marche moto moko akufi ma après marche bibembe komi kolandam. Cette histoire ya koboma batu bazo saboter nani azana simanango, ça c'est la grande question, il faut qu'on trouve des réponses. Oui, sengeli penza pour na commettre fin à cette hémorragie. Mais suivons d'abord ces témoignages boyo kaya
moko ya UDPS nenga zolo baboyo kape ndenge mwasi ya dodo ye moko mokolo mobali aza ko témoigner. Est-ce qu'il y a une contradiction? Nana zolo ba solo TV za radio T suivant en image. On se retrouve tout juste après pour entamer un deuxième point. C'est déplorable, papa. Nous, UDPS, nous avons lutté pendant 37 ans de lutte pour le changement et l'état de droit et le bien-être social de ce pays. Mais hier, à notre surprise, nous nous sommes rendus compte que c'est depuis le 9 avril, le jour où nous avons marché pacifiquement et démocratiquement, qu'il y avait quelques-uns de nos combattants que nous n'avons pas retrouvés après la marche. Mais il se fait qu'hier, nous avons retrouvé un baobab de l'UDPS dans la rivière Lubumbashi, monsieur Dodo. Pendant que nous sommes allés prendre M. Dodo sur la rivière Lubumbashi, il n'y avait pas d'autre corps. Nous l'avons déposé à la morgue. À notre surprise ce matin, en allant à la rivière Lubumbashi, au même endroit où nous avons récupéré l'honorable Dodo, nous avons encore trouvé 2 corps. Mais cette fois-là, les corps sont brûlés, les corps blessés en train de saigner. Imaginez-vous dans l'eau, vous pouvez trouver quelqu'un qui est brûlé. Quelqu'un qui a des coups de machette dans l'eau. Et là, nous demandons au président de la République, à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre combattant de lutte de 37 ans, que nous ne pouvons pas, nous, Basses, supporter cela pendant que nous sommes au pouvoir. Si ça continue comme ça, et là, nous demanderons même sa démission à lui. Que Tshisekedi regarde un peu ce qui se passe dans ce pays parce qu'il est partisan de l'état de droit, et nous demandons aussi à l'honorable Kankonde Gilbert de démissionner immédiatement parce que c'est lui le ministre de l'Intérieur et Sécurité. Il fait la sécurité où? Dans son village natal. Monsieur Kankonde, si ça continue comme ça, tu dois rentrer dans le diaspora. Et nous demandons à ce jeune gouverneur, monsieur Kiaboulaka, tu es sans expérience, de tirer beaucoup plus attention. On est au pouvoir pour le peuple. Un chef est au service du peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Le peuple est pour le peuple. La femme du regretté parle plutôt d'un règlement de compte au sein du parti. La veuve retrace le fait et explique mieux les circonstances de la mort de son mari. Entre-temps, le dossier se trouve en instruction au parquet de Lubumbashi. Très bien, merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi. Mais inquiétude, Mogali, pour terminer peut-être chapitre, ça il faut pas à la paix éclairée. Et ça, il faut que réfléchir. Pourquoi seulement membre de l'IDPS ne bazar kufa? Ça le problème. Pourquoi seulement membre de l'IDPS? Pourquoi pas n'a pas souhaité l'IWAT que Batumoussou peut fallait kufa? Ça peut arriver. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de comprendre que machine Mogo Zali, main noire Mogo, ou ils ont éliminé Batouana peut-être soit pour la relate sangon à Jacques Yaboula, ou soit justement, parti à bateau, bateau soutenir Jacques Yaboula, derrière cette attaque-là, pour se camoufler derrière la marche. Comment Binobozo justifier? Au-delà, il y a enquête aux là. Est-ce qu'il y a une analyse qu'on peut faire autour de ça? Au soit, bazo lokaneti na toyoki awa démission ya ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde wana lobi angote bazo lokape démission na ye baki ko provoquer pe biloko wana pe pour ana ko kende wana tozaka na kati ya supputation na ba hypothèse. Oyebi que depuis une année que Jacques Yaboula Katoaza gouverneur, UDPS organisé qui marche moi et belé. Et Moutartika Pokofati. Aussi, il y a que kuna en une année, le 9 juillet, où Moutarkofa qui n'a qu'à marche, to Zoka qui tonin. Ba marche moi ba ndenge belé. Na ba marche nous on a tout et ces soldats par nini. Par ko zikisa siège à perdre. Baziki sera siège à perdre année passée, n'est pas ce que Yokatango. Dani précédent là ba image. Je pense que d'abord dans l'image à chaise à perdre. Je ne sais pas si on a dans il y a une affaire na Kasumbalesa. Mukolo kalamingite awa na marche oyo na ya contre ba loi Minaku bakendaki ko saccager église ya prophète Ngoyi Wangoyi. Ndeni bozoye ba keza ba membre ya IDPS. Ndeni bino bozoye ba. Eza mukolo oyo bango. Mettez-moi un peu les images là s'il vous plaît. Il y a loi anti Minaku. Banan ba marchaki contre loi anti Minaku atayo moko sango banan. Mais ça qui population, les population, les qui UDPS, les qui population. Yoka na yebisa yo.
Na kolanda des témoignages aye moko prophète Ngoyi Wangoi. En tout cas asalaka ma voice moko boy oyo azalaki très remonté. C'est effectivement c'est tout à fait naturel baye BBC église na yo basali o ba ko sala. Bon, en tout cas, il y a tanga qui penza nommément, que bato des pes, ba yaki wana ba BBC église naie. Oui, mais que na kandenge na soko comptabiliser ba dégâts au salema na ba manifestation au ba sala ba ziki sarape ba tumbara bus ya ferme espoir ya mokonzambo kala Joseph Kabila Kabange bus penza monene boso ya combien de places ba kutaka na ngona nzela ba tumbi yango. Et suki wana tien député provincial na bango moko Belito député provincial à Sakanya mais fan na Kasumbale ça a eu des pes ba piyaka ndako na Kasumbale ça député na bango moko ba piyaka ndako na on moni que quasiment toutes les fois où moi ba marche ezali to ba manifestation en colère ezali ba dégâts ezali sans compter que na ba marche wana o kofinga o wapi mais kofinga eza normal yo ezaki na Kinshasa oyebi eza na mutafinga mana mboko na s'il vous plaît eza na mutafinga mana mboko lokwa Joseph Kabila te mutafinga mana lokwa Mobutu te de bato bafinga makalelo Félix pe il y a des gens qui l'insultent donc moko bolo ndenge to lobarango foule eza na âme te donc bato bakofinga pe ko identifier te il faut pas pensage bato bazofinga wana eza kaka bato baza bato ya IDPS donc so to lo bien bongo oza ba accusation moko gratuite sans preuve tangible et irrécusable mais problème nanga ezali. Comment vous arrivez à identifier que ba marche ou salami église ou batumbi siège à PPRD makamunyo sur le bien cause dans la charge à IDPS pourquoi tikali na enquête ou le ba enquête zo salama pour attribuer ba responsabilité na bato ba salaki pourquoi est-ce qu'enquête c'est salama ke komi na suka conclusion enquête za ke IDPS mte salaki na kozongela wa ba témoignage ya moko prophète Ngoyi Wangoi lobi nango erbake ko baby sa église na ye atanga nommément que za batu ya parti fulande ba yaki awa et puis oyebi que silikara makasi contre gouverneur ya Bokatanga Sango alobaki Jacques Yabula Katwe ba yeko baby sa église nanga ozo sala eloko te gouverneur batu ba ye ba baby sa église nanga ba sakaje église nanga au sale le côté au fandi kimia asilikaka makasi asilikelaka na ba o tanga ki nommément que za ba fulani de ba yaki ko baby sa église nanga na asilikela pena gouverneur oponaye il n'avait rien fait contre ba tout oyo ba yaki ko baby sa église na mokolo ya ko tumba siège ya PPRD n'est passé. Et ça qui ba série ya ba tension kaka boya ba ba le kalibo so abi bino bokomona bino ba fulane bino bo coalition bona boye ba koti ba chemoto wana siko atayo moko oroloba eza banani dernièrement awa na mukolo il y a marche il y a contre ba loi Minako elinga ki sale mape mais police et chaki et kadria qui makasi po batuba kota batuma lisusu siège à PPRD tension eza makasi salito ba gouverneur azoko ko gérer ba militant IDPS te seno yo oyebi nini oyebi na Kasumbalé sa kona makambo ezoleka na ebite soki eza na image wana bango moko batu mususu ya IDPS bazoloba ke parti na biso tokomi na Kasumbalé sa comme un état dans un état. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ezana oba bengi base bilanga na ebite yango neti se substitua na douane na fisc bangonde ba percevoir ba taxe na frontière à Kasumbalé bana bazo percevoir base bilanga eza base ya UDPS na Kasumbalé ça c'est l'inefficacité tactique ya contrôle à l'état gouverneur azali ba service sozalango UDPS abanda ko percevoir ba taxe au vu au sud de tout le monde malem ba érigea bureau na bango na benga zone mixte donc Congo na biso boye Zambie boye bacha bureau na bango na katikati wana esika pe musika te wana ba telemisa drapeau bango nde ba percevra ba taxe à côté wana ba ya ba douane ba nini et puis ba sala pe cacho na bango UDPS oui base bilanga yo le pas dire ça UDPS aza na cacho na Kasumbalé ça c'est que tu dis là est vrai oui bachaka batu bakotaka batu kuna batu pe bakotaka kuna eza batu neti ceux qui ba o match sa drapeau UDPS na Kasumbalé ça wana yo telemité bakokanga yo ba uche kuna comment na Kasumbalé ça au sala banquette na yo bakoyebiso ke makamna o loba eza solo ngana yebisa ki awateke na roya ko lo makambo ba usine a idete ba usine diabolique
ah ba olakinga ngolo baba fait o ya ko baby sa nini mboka o to chamoto to sala boye pour na ambition il y a pouvoir il faut qu'on soit animé par ambition pour servir ceux que ont une ambition pour il y a pouvoir au sein ndenge ngotinda batu bokende ko sala boye ponga na zo poste bokende ko sala boye ponga na zo poste mais okita na kasumbalesa okoyoka makambo nyonso wana ya base bilanga il y a bureau na kati ya zone mixte ya kasho wana okomona ngo yomoko siko eza ndenge nini soki balingi ba réprimer bango hein eza nini o bazonyokola biso bakomi ko tribaliser question wana bakomi ko instrumentaliser voilà banani bato IDPS soki kaka moi sanction lingi koma ne bakomi mais l'état a obligé à céder na caprice ya UDPS te baza population lokola bato nyonso l'état doit taper sur table ceux qui faut sanctionner bato sanctionner bango nini to dessus de la loi kozala congolais za makasi kozala muta IDPS eza parti politique mais congolais za nationalité le so ebisinga ke bato IDPS nazo banga makambo zoloba soki ya solo bato IDPS bazo percevoir ba taxe ça fait mal soki eza ya solo makambo zoloba nazo zwango guillemets parce que nga na komi na noter mais j'aimerais à ce que na koma d'abord pour na talisa so makambo zoloba eza ya solo nazo loba on a contrôle ya ministre intérieur zolanda biso nazo loba gouverneur ya Okatanga zolanda président de la République ba service à sécurité si tel est le cas nous sommes tombés trop bas ça je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent le gouverneur n'agit pas. Ndenge na ebisi boye omoni ce qui fait privé parce qu'un parti politique c'est un fait privé et comme il faut se comporter comme un état dans un état et que ceux qui olingi osent sanction ba brandir yo neti menace ya violence menace ya marche moko boye omoni te que au kosenga nanu ata intervention à Kinshasa bwana kotala makambo na mois de mars ministre intérieur vice-premier ministre Ayaka pona après makamba ba katakatanga wana asoloka pe na makambo wana où il y a base bilanga ezoloka na kasumbalesa alobaka bakoki ko se substituer na l'état te bakoki ko remplacer l'état te wana il faut kaka moko boye muto azana pouvoir pena makasi aloba stop et ça va s'arrêter du moment que mususu Félix Tshisekedi mon côté a tapé du poing sur la table pour Makambouana et si là. Mais l'autorité établit là le gouverneur. Pourquoi le gouverneur n'agit pas? Pourquoi le gouverneur n'agit pas? Parce que le gouverneur n'est à sa autorité établie sur place. Pourquoi ceux qui a solo makambo zolo bezayango? Mais pourquoi pas collaborer na mafuta? Parce que d'abord mbongo na l'état izokota te parce que soko ipsinga déjà que batona bazo percevoir ba taxe. C'est que mbongo na l'état izokota te. Izokendeza déjà manque à gagner pour na l'état. Soko lobi batona bazo kanga bato baza na kasho ba chaka bato. Po mutakati salite na drapeau ya IDPS ba boyiko. Hôtel limité. Hôtel limité. Hôtel limité sa drapeau boye. Soko hôtel limité. Soko hôtel makité. Ah aussi problème. Mais ça séquestration bango bako kanga bato na makati. Soki makambo zolo bezayazo. Et c'est grave. Soki makambo bazolo bezayazo solo c'est grave. Moi je pense qu'en urgence les chefs de l'État kakaté. D'abord en commençant par le gouverneur, ministre intérieur, et puis le service à sécurité ne se à Lubumbashi. Ce qui est un groupe d'individus identifiés, c'est beaucoup de la jungle, c'est que Lubumbashi on a besoin de la jungle. Non, lobby, ils ont la kasumbalé, ça m'a Ce qui gouverneur a si un meka qui a RBima qui wana ko sa solution ko mettre faire makamboana bon et comme on a ozo ko instrumentaliser question wana. Mais drapeau on a vous pensez par exemple la Zotala. Drapeau on les a drapeau il y a eu des pestes, mais vous avez drapeau parti politique parce que ceux qui sont de Congo central là, au moment où on a des alliés, drapeau il y a peur des alliés belés. Moi je ne vois pas pourquoi il faut imposer les gens qui bassent quand à salut drapeau le long où il y a Congo central les alliés. Moi je image on va télémaki après RSI et comme il est colonne des bateaux ba fongoli nzela. Les drapeau il y a mboka te mais il y a eu des pestes. En tout cas kuna eza bongo na côté kuna la kasumbalé ça. Alors, on va revenir. On va prendre d'abord, n'engana lobby, ba marche ça la maka. Mais ngala za kosenga bino à chaque fois so bosali marche, population la biso bo mesana. C'est vrai que ndeko mo esenga bino poto bato batumbaka babukaka. Mais il faut pas copier makambo eza malamu. Mboka na biso ndé toza boye déjà depuis 91 boye ba biloko tozo ba pillage biloko ebele zonga na sima. Moi mon kyo tozo mesana ko bongisa lelo, soki tozo ke na ba marche pona ko bebisa yango tozo ngisa mboka na sima. Église ya mutu ça n'a rien à voir ngala fisija ki ndenge babuka ki église à Soni aw mais boyo kalisusu église musuna Lubumbashi batumbi yango il y a pasteur Ngoy pourquoi il fallait batumba église makambo ya lobia par exemple biloko ya siège ya PPRD pourquoi il fallait batumba siège ya PPRD on a 6e mairie ezalaki lelo de l'autre côté na Lubumbashi pe salami pourquoi il fallait pas s'attaquer na ba siège même temps ba s'attaquer siège ya UDPS on n'était pas d'accord avec ça parce que siège ya UDPS pas à l'époque ba s'attaquer nango.
Boma siège ya IDPS batumbana batu vivre. Mais nous ne pouvons pas supporter ça. Démocratie en côté. Il y a une affect na Kasumbale. Ba image ezali TV za radio te on verra tout. Nyonso wana parce ezo. que on a des salaires attention makasi entre effectivement ba parti mibale wana pe gouverneur akendra kuna pona kocha kimia pona kobenga batu à l'apaisement ba fanda kimia ba yokana sinon te et ko dégénérer. Très bien, on va revenir. Jijiani, ndenge na lobaki bakundi elelo, on va prendre d'abord la pause. Aza moto ngai mo pe na linga mingi. Aza moto yo tango akufi na kinaka même nanda kunaye. Je pense avoir été là-bas le tout premier hein, ou bien na koza la taba 5 premiers bateau bakendaki pour ne pas dire le seul, mais na kendaki quand même na bandal, na kutana na mwasi na kutana na famille, to meka ko sala mo enquête. Au-delà nyos to ko sala la personne est partie, mais l'état la kaki biso enquête ko sala pona ko signifier ou bien ko justifier ba circonstance aliwa au-delà ya koloba na biso ke babetaki na mutu maintenant ya betaki eti siko nano tozui likambo yango penza na polete sengeli pole yango eyokana. Suivons d'abord un image hommage au barandre lelo tozonga pour entamer partie mususu toza koya nango. Je vous rappelle que sur ce plateau tozali na mamina Masengo oyazali conseiller ya gouverneur ya Okatanga Ndeko Kiabula. À tout à l'heure. C'est ce lundi 20 juillet qu'a eu lieu l'inhumation du juge Raphaël Yani après une cérémonie de derniers hommages rendue par la nation à travers le chef de l'État qui a déposé une gerbe de fleurs à ses dignes fils du pays au palais des justices dans une audience solennelle en présence des présidents des différents tribunaux et de plusieurs magistrats, des avocats ainsi que de membres des familles du défunt. Quelques avocats et magistrats ont salué la mémoire de l'illustre disparu et demandent que la justice soit faite au sujet de sa mort. Azalaki mutumoko oyo abandaki ko sambisa likambwana ndenge oyo mibeko elobaki. Donc azalaki mutu ya koyoka gauche droite te. Bomonaki bino moko ndenge asaki musala lelo oyo efutiye yango moni lelo mokonzi ya mboka to pesie longonya mingi mokakoswa epayo yali mokonza mboka mokakoswa osali eloko moko ya malamu ko élever na niveau ya premier président ya cour d'appel pona biso esali pasi mingi to mona que jusqu'à présent enquête yango esilité batie pe bakangi pe bato yango te tozo senga nde justice continue bakanga bato wana po ba mettre fin na makambo oyo po ezongela lisusu te bolingi to sala musala pona mboka pour protéger biso. Mais c'est un type moko azalaki vraiment calme. Yani abane ko loba mingi te. Aloba na presque pas. Ya loba kana musala na ya salaka. À part musala na baro komona ete na nganda komona ete en tout cas de ndaku aye musala akendaku en tout cas tozaine bien. Liwana ye bouleversar biso makasi eza momi ya procédure eza perte monene pona biso pona FC Radio ko ba collègue na ya promotion. Rappelons que dans une ordonnance signée par le chef de l'État, que le juge Raphaël Yani a été élevé à titre posthume au grade du premier président de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il est décédé le 27 mai à Kinshasa suite à un problème crânien, selon le résultat de l'autopsie que la famille du défunt récuse jusqu'à ce jour. Très bien, pema la kimia ndeko Jijiani bakabela ke bembongo te ata ba honneur ba pesu etikali na batu mais yomoko mowei omoni yango te pasi penza na motema. Une information, TGI, tribunal grande instance à Gombe, s'est déclaré incompétent pour trancher sur les dossiers impliquant les DG Yas Africas. Donc makambo yo kaki ya DG Safricas azala la kashwawa TGI à Gombe à Moni Pinage, makambo zaki ya Blattner, déjà en liberté provisoire sous caution. David Blattner a été accusé d'avoir détourné les fonds alloués à la construction à 4 sauts de moutons. Donc Moutazarjan en liberté provisoire, c'est que TGI balobi tokoki dossier oté. Le rôle dans le dossier à Pasteur Mokona. Papa a toujours la prison centrale, mais balobi que Bazako Luka, c'est-à-dire parquet à Kalam et Sambisa sous papa te. Donc Bazako orienté à mon parquet musu bakotala tant musu ko kenenjili tant musu ko zala na Gombe tant musu ko kenengale mabazo ponesika bakotia yango. Mais soki ba moni mabeza na Mokona te. Botika Mokona zonga na ndako atala mama atala bana. Hein? Quand même église bientôt boko fungola papa il faut atea. Soki eloko zate bobi misa papa. Obalusa papa bokoti botika papa Mokona wa mam. Botika papa zonga si y a rien. Alors on va évoluer. Bilan ya Ndeko Kiabula, azali gouverneur à Okatanga. Une année en Goyo,
oyebi koya ya Félix Tshisekedi koya ya gouvernement ya sika même na ba province na ba gouverneur bato bazela ki changement parce que avec Joseph Kabila bato ebele ba mona ki makambo simba ki lisusu te mais bato moso bazali ka un espoir que Joseph Kabila asaki malamu ba vie eza partagé na likambo wana to kota te mais tolo ba kiabula ye une année après tant oya komi eloko liboso betaki nelongi eza likambo masango c'est-à-dire masango e monani te je me rappelle que Moïse Katumbi a se portaki garant période moko bwa ko ya na 100 000 tonnes ya masango mais wala zaki na libanda makambo salaki penza mo malamu te finalement bo résoudre problème ngo ndenge ya masango e monani na Lubumbashi bato bazolia na kimia est-ce que solution bozui sikoyo eza solution ko umela penza tamula to ezaka solution moko bozui à court terme ou à moyen terme ndenge ni bosali yango puis bilan na lelo est-ce que lelo pena kiabula ko tombola mutu alobi que je suis fier de mon bilan une année après j'ai fait le travail est-ce que ça na lolendo ya koloba yango soki ezali pouve ngai bilan nango positivité nango eza na ndenge toyebelie na ba modestie na humilité na ye ya oki komi beta na tolo te mais bato bazoloba na place na ye population bato bazo regretter Moïse Katumbi bazoloba que en tout cas asalimo makambo ebele ceux qui boko tala micro baladeur moko on appelle ça qui opona et ça nga que tokolobela makambo ba réalisation ya gouverneur population ndenge zoloba makambo ya banzela parce que banzela et beba makasi mutu pa zo betele tolo eza premier ministre samedi oyo kaka ya lobi kaka premier ministre Sylvestre Ilunkamba azaki na Lubumbashi a visité qui va chantier oyo ebele gouverneur azoko salaka na kati na Lubumbashi pe na bipai na ba province asepelaki na ngoma makasi alobaki qu'il est fier wana bato ba oloba na place na ye ko à part population à part premier ministre Sylvestre Ilunkamba ils appellent les députés provinciaux avec en tête les députés Koutou il y a opposition neti il y a une affaire qu'on a mon colopé à côté ça qui une année à pouvoir alors qui il y a ça la petite à ça la paix ceux qui ni résistance popularité à Kobenga ba député provinciaux ba bango de ba voter qui est pour comme gouverneur ala ki savango et loko oyo azoko salaka na mbongo ya ba taxe na mbongo ya contribuable a memaka ko banda président de l'assemblée provinciale Freddy Kashoba ti na ba député provinciaux ya suka ba salaka tour na kat na Lubumbashi pour na rotala misala il y a grand travaux n'engezo salema ba pont ezaba pont mususu na ebisio sango akutango ya kobukana neti pont ya Kabula Meshi ezaki ya kobukana il y a sali pont moko ya 120 tonnes ba travaux c'est vrai et ça il y a à peu près une année mais ça valait la peine parce que siko na ba minda donc si kawana ba comme ko kinde bazo kampe ba photo na butu bazo moneti côté na bango ebongi nzela o asali pont ezalaki na route de délestage parallèle nango o ebande ko sunga parce que nzela on est katanaki et kataki ba quartier mibale en deux asalaki nzela o ya parallèle ezaki mabele sango mokonzi atiango makadam na banzela mosusu ona noza makadam te banda Congo ekoma Congo neti ba avenue Lofoi wana ba Kiambi atiango makadam ezana pont moko boy na Chituru na Likasi esika botama pont wana sango mokonzi et banda ba travaux banda gouverneur Kuagialo banda ba 88 donc ceux qui plus de tôt ba combien ba 30 ça dit même Katumbi a coqué en côté en tout cas on dirait pas bossa nango mais na mois de mai ou avril tokenda ko inaugurer port na Chituru en tout cas population CP la makasi parce que nyoko la kibango donc yiko za la keneti yo zolongwa awa toza awa neti na Gombe awa okoma kaka awa avant Koutou rond-point ex rond-point Mandela il faut contourner ou baluka o le kaneti bakota ba wileri o baluka ozomona si quoi facilita ki batu na sens wana likambo ya masango oyebi ke baserimo ke komaka 100 000 francs congolais ça qui a 25 kilos les loto le baboye neti bakasumbale ça va sakana eza ba 18 000 francs ba 20 000 francs na Lubumbashi ça va 20 000, 22 000, 23 000. Quand on sait la démagogie, on va tenir le baquet et qui va 15 000. Tout à qui n'a 100 000 francs et qui n'a 20 000, 22 000, 23 000. Si que le roi Sala qui est zanini, alors il va tout bas zongela, bolingo, il y a lona, mabele, poété, to katanzala, pote to somba lisusu ma sango na Zambie en Afrique du Sud yemoko année passée à somba ka ba intrant ya ofele a pesa ba fermier parce que baza organisé na kat na ba coopérative na ba association et puis bonne nouvelle
il y a un mois, Tokinda comme ça la récolte, il y a à peu près, on était à quoi? Plus de 300 000 tonnes. Il y a Masango où va s'organiser ka. On a été ceux qui n'a pas ça que image. Oui, outil les banda to et na Mangombo. Ouais, Mangombo zaka à peu près 90 km à Lubumbashi. Na ba fin fond qu'on a penda babengaka aux autres la Masango à perte de vue et Salima. Nzélande zate. Eza boy toti Lubumbashi toki na Mangobo penza esika wana place Masango récolte akenda ki ko lancer récolte parce que année passée à Kabola ka ba intrant gratuitement na ba fermier eza ba fermier minene eza ba oyamike pour que mutu na mutu alona ka déjà alona poete tolona makambwana donc on résout des problèmes on a en interne na ko sa wateke na lobaki silité. Année prochaine, normalement, il faut y matin. Et l'on a 300 000 tonnes. Et comme matin, on a 600 000 tonnes, 700 000 tonnes pour que au Katanga et somba les sous masangu na libandate. Mais est-il que année oyo et commis 325 000 tonnes wana c'est déjà un grand pas pour que masangu ait comme en la période de pénurie et mataka makasité. Donc on les a le là. Bon, stock moko stratégique et wana. Ça dit température économique pour le moment. Vous pensez que ça va en Lubumbashi? On a ceux qui, oui, que coronavirus est frappé par l'économie à presque mokile mobimba, mais tout qui le baquet, moké va pas tenir parce que massango qui l'aliment de base, parce que qu'on a au Katanga qu'on a penda sans massango moboulou hein. Sans massango on va revenir, on va d'abord suivre une image. Il faut total quand même ba image yango il y a batu ndenge bazo sala témoignage na bango par rapport à makambo ya ba réalisation parce qu'il y avait ça partagé mais ngai pe na kokoma oza ba image eli biso mais ngai mo pe na kokoma parce que oyebi ke biso za mwa ba toma esengeli nga mo na koma TV za radio te est-ce que moto azana Rwashi ako comparer témoignage zo pesa na poko eza yango moto azali na Bel Air est-ce que azon ndima yango moto azana Golf Kabula Meshi ou azana Kilobe Lobe est-ce que azon ndima yango nga mo na ozala wana ceux qui nous ont balingi pour que tout le monde de vivre. Je suis en train d'arriver. Batunyo sur Lubumbashi, base de la Sangwaza Koya, TV Radio. Mais souvent, quand même, ces grands témoignages. Une année à Kiaboula, Batunyo Bamoni, surtout les Kamba Covid-19, alors il y a Covid-19, mais Kiaboula, alors il y a Covid-19, Covid-19, wana o batumi ba les garçons baza na mauvais souvenir bazongi sai awa nyon so aneza na moto ya Kiaboula na retourne pe question en image et puis on se retrouve après. 20 mai 2019, 20 mai 2020. Un an pour poser les jalons d'une province développée. Jacques Kiaboula Katoué a marqué ses 12 premiers mois à la tête du Haut-Katanga par de profonds changements. Libéré, ici c'est la délivrance même. Une première année de grandes réalisations, notamment l'amélioration des conditions de travail de la police et de l'armée afin de combattre la montée de la criminalité qui gangrène la province depuis plus de 7 ans. La construction et la réfection des routes des centres urbains et des dessertes agricoles. La remise en état des hôpitaux abîmés par le temps. La construction des centres de santé dans le village et du centre d'isolement du coronavirus de la Luano à Lubumbashi. En éducation, la prise en charge des frais du test national de fin d'études primaires, des examens d'État sur l'ensemble de la province et d'une série de bourses d'études à l'étranger accordées à nos meilleurs élèves. L'éclairage public qui a repris ses droits à Likasi, à Kasenga, à Lubumbashi, à Kasumbalesa et à Sakanya en attendant le reste de la province. Tandis que les villages Kamilombe, Kilobelobe, Kanawena et Kitanda, situés à environ 17 km de Lubumbashi, ont été électrifiés. La distribution gratuite d'intrants agricoles aux fermiers, un appui à la production locale du maïs afin de ne plus dépendre de l'extérieur tout en visant la baisse du prix du sac de farine sur le marché comme c'est le cas par ailleurs depuis peu. Kwanza iko na bei sana mais hapa bonga bonashuka sana. Ce fut donc un début de mandat marqué par de grandes actions qui révèlent la volonté et la détermination du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, élu également en décembre 2018 à la fois député national et provincial. Compte que le gouvernement provincial fournit beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer les infrastructures. On voit que les anciennes routes sont en train d'être réhabilitées. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est le fait que on a commencé à construire de nouvelles routes dans les quartiers populaires. Parce que là, ça permet à tous ces quartiers de pouvoir se brancher, c'est-à-dire à la partie la plus modernisée.
notamment l'avenue des sports au niveau du quartier Kafougou. Là, c'est vraiment une très bonne chose et nous espérons que le travail va pouvoir continuer. C'est maintenant que nous venons de nous rendre compte que le gouvernement provincial est en train de travailler. Beaucoup de chantiers de part et d'autre et ça fait la fierté même de nous en tant que députés. En tout cas, même la population témoigne aussi cela. Nous sentons que le gouvernement provincial va redorer la ville de Lubumbashi comme la première ville de la RDC et jetons beaucoup de fleurs à l'endroit du gouverneur Jacques Yablakatwe Wandani et en collaboration aussi avec l'Assemblée provinciale dirigée par l'honorable Freddy Kashoba. Moi personnellement, je suis satisfaite parce que partout où on passe, on voit que les chantiers évoluent très bien. Et là, nous devons dire merci à son Excellence Jacques Kiaboula. Parce que, vous savez, pour arriver à atteindre ces niveaux, il y a d'abord la volonté. Lorsqu'il y a la volonté, tout se fait bien. Et surtout, nous le souhaitons un heureux anniversaire. Et je dois dire de la parole à l'acte. Il a promis, il a réalisé. Et je dis félicitations au gouvernement provincial. Ce que nous venons de voir, on est très contents. Nous, en tant qu'honorables députés de la circonscription de Lubumbashi, sincèrement, les mots me manquent pour dire merci. Je dis grand merci et félicitations à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Ce que nous venons de voir, en tout cas, après 5 ans, nous, on aura un discours à adresser à notre population, à notre base. Donc ici, nous sommes très contents. Le travail est bien fait et nous encourageons davantage. La ville de Lubumbashi est tellement vaste. Nous voulons voir même les routes à terre bâties, que ça soit aussi amélioré. Ça nous fera beaucoup de bien parce que nous sommes les... Très bien, je pense que le reste on le saura. Quand je serai à Lubumbashi, combattant UDPS, maman Nunda recevoir bateau bateka Mikebuka balobape na hotala pe bateau balinga mingi Bukari ba opesa pe version de fait na bango est-ce que bango bazo se pela na makambo mais plein succès si tel est le cas. Ce qui je sentais qu'il y a boula quand même na moi management moko ya makasi. Est-ce que population à Lubumbashi azo profiter na management wana? Oyebi mutu soki quasiment vinaye mobimba a kobanda peut-être échelon ya C tinane a komi likolo azo ko sala o bengi management wana ayebi ki eloko amuki a gerango malam ya moyen ti ya likolo en tout cas à s'en sortir de tozo lo baboye ezama ba ka rare o azamutu baza très rare o na lobia wa o ba voter gouverneur ba voter en décembre 2018 député provincial député national ba suppléant na inde bazoko siéger na assemblée provinciale pe na assemblée nationale et puis eza karanaki gouverneur te banda avant kutu a postulé à Bandeko Sala Makambo pour Nabatu à travers Fondation Naye Jacques Kiaboula Katwe. Et puis les lots, c'est vrai que aujourd'hui on travaille à la relance. Ça veut dire composer ma base moro yanké province et kende liboso ndenge moko alobaki na plan d'action na ya présentaka erakenda ki liboso ya ba député pour redonner de l'espoir pour na moi changement. C'est vrai tout le monde ba infrastructure ezaka na Lubumbashi te na Likasi na Kasenga na Pweto na Kasumbalesa na Kipushi Kalamingi te et Kokota kopesa ba tout espoir que en tout cas changement ezali changement ezoya et tout ça c'est en majorité sur fonds propres donc mbongo oyo ya ezokota na okatanga ndezoko salara misala wana. Très bien, à quelques heures et à fin à état d'urgence sanitaire, le Parlement n'a pas encore reçu le plan de sortie de crise. Ça c'est une information. Nalingay na ibsabino makambo site boyebi site web yangwana désormais comme je l'ai toujours dit donc bosolo.cd suivez les informations en temps réel. Donc vous allez informer à chaque minute, chaque seconde en temps réel, vous allez informer pour bosolo.cd www.bosolo.cd comme les images Bogota Langoza ko indiqué tout à l'heure. Donc Kota Nakati Tala aimer, commenter, on fera beaucoup de choses. Mami Chibola doit normalement intervenir demain dans la soirée. Mais j'ai une forte pression. Les gens batumso balingi Chibola zongate. Ça, je dois vous le dire. Les gens batumso ba bengingai des menaces. Non, on n'a rien à voir avec des menaces. Bossana makamba menace. Ça dit ko intimider ko to bengi na téléphone, o to ko bomayo to ça bossana biloko wana ça n'entre pas. Ça dit ba provocation ba menace pour la vitamine
Peut-être dans le boyebi moto bozo le belate, quand tu appelles là au téléphone, tu ne sais pas qui tu as affaire. Donc des menaces, ça passe pas. Chibola doit normalement intervenir demain. Mais il ne faut pas tout ça la makambo en imposant. Il faut péto yoka au public à Zoloba. Pour ou contre passage ya Chibola lobby à 19h parce que c'était déjà prévu. Beaucoup tanabo solo.cd. Et ça site nabiso, solo.cd, entrez là-bas. Pression, on peut avoir l'adresse, on peut avoir, si c'est possible, très bien. Voilà. Bosolo.cd, bien, on a la page des Agitoko. Kota Nakati, commenter, bateau baza pour Chibola, to sali sondage moko lelo, to reçu qui s'ango lobby na 13h. Le bilan bateau l'an d'émission, lobby na 13h, so boza pour, to sali so boza contre Chibola relégate. Nazo, c'est la sondage nabino, Précieux Mouyoko et Joël Nzampungo, barope sangai, compte rendu. Il y a challenge auto lancé tout à l'heure. Alors pour terminer avec Mamine, avant de te prendre, je vais dénoncer quelque chose. Sur les réseaux sociaux, tu as une page Facebook, ils sont vraiment très suivis. Au que Facebook n'a plus de 100 000. Donc, au compte YouTube, félicitations, n'a plus de 100 727 abonnés. Mais on a constaté qu'il y avait un jeune garçon, pour moi la photo n'a tout à l'heure, comme on a Jonathan Maïka. C'est un jeune garçon animé de mauvaise foi, rempli de mauvais esprits. Azali, je ne sais pas si je pourrais qualifier cette éducation, qualifier manque de parents, je ne sais pas. Mais na comprendre était garçon où a bandit d'abord pour pirater ba compte. Na Facebook a créé ba groupe, il y a Bosolo na politique na Facebook pendant que tout ça na ba groupe T. Il a commencé à rançonner le gens na combo ya Bosolo na politique et c'est cruel na part naïe. Asali, c'est un jeune étudiant à Tangana Izipa. Tozan la trace na même place à Zovan Nanios Tozana. Mais tu déposé plainte en bonne et due forme. Nazo senga na tata na ina maman na bazo tala zana no elenge. Ça dit soka poli na kacho e kozala mara monte. Bobenda mwana matoi. Lokola to meki kokota na discussion na eto solo na ya yo kité. Jonathan Maïka yewana. Donc police a kosala musala na police criminelle. Place to sali plainte contre ye. Bomoni même numéro ya téléphone na biso. Na affiche to sala ki pona ba $1. À côté de numéro, et nous sommes suffisamment informés sur cette histoire. Même le week-end, après ça qui tweet à Lukuta, à côté de compte Twitter, a créé a passé information à Lukuta que le chef de l'État a eu assistance moko na ba israélien à 54 chars. Biso to pesa qui a ngote. Na ba arme lourd ba pesa qui est toyebi ngote. Donc ça va fausse information ce monsieur là to porter plainte contre lui. Soko yebi comme on est Jonathan Maïka place à Zali, bosala ndenge bosala ki na Moïga Jano. Très bien. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je voulais juste faire moi toilettage à Bilo pour terminer en beauté avec vous. Avant peut-être tomber la mabo pour Miss Abomo Messano. Aujourd'hui, j'aimerais comprendre. Ba leader y a Katanga Bazali. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une autre possibilité dans le gouvernement qui a beau là, à Sansaba leader, à Solana Bango? Même les responsables de base IDPS. Ceux qui sont responsable direct, parce que Kaboun Dazali, Jean-Marc Kaboun, honorable député national, il y a Zali, AI, président. Kabouya, Ndegonanga, PCP Mbotazali, secrétaire général, il y a parti. Pourquoi ne pas associer peut-être leader à IDPS pour étouffer les Kambo, ceux qui m'ont lobby pour l'IDPS, c'est ça, solo. Pourquoi pas qu'on soit leader au bazar de la communauté à niveau à Katanga, je ne vous invite pas à la table de négociation, il n'y a pas de dialogue, à autorité établie, mais peut-être moi échange et éviter des déficits communicationnels pour permettre moi, Bilo Mobilé, à la changer, aux apports à madame Naé. Et l'ongozo le baron a sali ango déjà. Ah bon? Ça fait 3 semaines à créer qui Koutou au Babengi dans le poteau cadre de concertation pour combattre la tension tribale. À Tchakima na mon côté, à Sangisa qui bangonyo so tout au Tangi Awa. Bah, quand il y a eu des PSA au Katanga, il y a PPRD au Katanga, il y a FCC, il y a parti il y a une affaire qui a Baba Kyungu, il y a société civile, bah association, bah nyon surtout, bah sanganaka na kata salmoko, il y a liboso et longo na ba konzi, il y a parlement local. Pour le banabango, trop c'est trop. Bo benda bah tout na batu matui. Muta benda batu na matui. Natina ke makambo yo, il y a tribalisation, il y a makambo. C'est vrai tout ça na makambo, il y a insécurité. Ça longi ngonding tomoni ngwa muke azolonga ngonding tomoni na ba moyen o ya pesa ki na police tozo ki ne me ko tribaliser ngo ya ke bafulani nde ba côté la kabatu okunde koma ki bongo sango e koma ki bongo Lubumbashi guerre tribale zongi e koma ki bongo ya ke bafulani nde ba côté la kabatu na butu o bafulani nde ba sala kaboy botika biloko wana parce que mutu ce qui est côté la yo na butu akoyebisa yo kabila na été hein
omoni ekomaki mabe yango asangisaki bango nyonso tout balider oyo natangi awa na cadre ya concertation wana awa après premier ministre ayaki samedi oyo kaka après visite à chantier na pourquoi pendant presque 4 heures toloba 4 heures du temps sango bafandaki gouverneur azalaki wana premier ministre, ministre de la Défense, le rôle accompagné qui premier ministre na kata Lubumbashi, moto na moto, azoki parole. Kobanda na ba association, hein, il y a ba communauté Grand Kasai ezalaki, Bandundu ezalaki, Congo central ezalaki, ba ressortissant qui sont dodo bake, ba ressortissant, il y a ba province à Congo surtout, au ba fandaka na Lubumbashi. Représentant na bango mibale to misato bazalaki liboso après ministre boye mutna muto aloba pona nini bozo koyokana te qu'est-ce qu'il faut pour que kimia a cohésion ya solo ezala na katikati na bino liboso ezalaki moi timide omoni kaka mais après batu ba ko se déchaîner batu ba lobani ba vérité mingi balobaki ke wana ngai te na kwa kikuna bakonzi bazalaki na baninga mosusu to salaka na bango balobi ba tireur de ficelle baza ebele mutu akofanda par exemple awa na Kinshasa alobi aza na posa eloko boye ko sala pression boye abi bon bino bokende mbongo yango yo bomela mwa diamba bozwa boye bokende ko sala boye po bayoka ngai po basala boye ça c'est dit là-bas ba tireur de ficelle baza mo ebele ba reconnaître qui peut que pauvreté hein crise économique ezo kotinda batu ba c'est des na ndenge na bango mutu moko alobi bon azama mundu ki à côté la batu azama mo solo mona boye na boye et puis ba pesa ba jeune misala ba pesa batu misala biloko wana ya komilukela ekokita na ba tireur de ficelle des raisons politiques wana ya ke on aloba ki ba usine à idée moni ba usine à idée wana ya ke mutu afandi ba mi bale misato to sala nini na okatanga kuna poto bouger bango mamukie to tinda ba jeune na nzela ba kine ko sala mobulu et le bamaki na rencontre au Salemaki samedi entre premier ministre na ba représentant ya toutes les communautés ya Congo Mobimba o ifanda na Lubumbashi Kyungu wa kumwanza o asa leader ya monene na okatanga kuna bakutanaka na gouverneur na début année moi attention pe ezalaka à l'époque il avait appelé les gens au calme alobaki bandeko to fanda na kimia parce que katanga wana avec ce qui s'était passé à l'époque soki bozongi sous ba guerre tribal na mais ça la passe ça la passe 21e siècle bato babundela tribalisme mutu na mutu osala makasi ke ezongate baba Kyungu as sengaki penda era bimi na audience na gouverneur ezaki na mois de mars alobi batu en tout cas côté na côté tofanda kimia tofanda ensemble et ça la peut-être ndengo tangi ba leader mususu Moïse Katumbi Moyambo Moïse Katumbi na ebi que dernièrement salaka émission moko boye o penza apesa pe ba idée na ye na makambo esali ko combattre ndenge ba côté la rabatu nde ba iba batu apesa ki idée na ye il faut qu'on responsabiliser ba soucia te moni alors ba ki ma bête donc yekutu à Bengaki, aucun leader n'appelle à la haine tribale là-bas. Ils ont la Baba Kyungu, ils ont la Moïse Katumbi, Moutna Ndenge nae, Azoko Senga Batu, Bafand ensemble, Bafand dans la Kimia, Moutazoko Benga Boyki Batu, Bokendeko, Salaboye, au tribalisme, exacté. Mais bah, bazo salango na CCC, netine na que ko tribaliser problème il y a insécurité, ko tribaliser problème par exemple na ndenge bashege ba komisiko moi ben na Lubumbashi o ba outil province boete wana te wana to boyango po et ko mema très bien province na makambo mususu to komi na suka ta oboyi na yo lo mamba covid-19 ko kokaka ngote o na ndeni ko sela ba to covid-19 oyebini faut bosser garçon na pardon garçon bozongi sa ina mwana na ye oyebi Jacques Yabula yoka Bosala mabe ozoyeba lisusu avant lobelango Bosala mabe avant lobelango garçon wana yaka za congolais aza libre ko yana Lubumbashi ndenge bilo boza libre ko yana Kinshasa mais akoma na Lubumbashi boboya ko yamba garçon wana bo isola ye na yoka témoignage na lela Peter Tiania yamba na yoka pasi yoka avant lobelango pardon direct ko avant le Makambango, vous avez que l'histoire retiendra que Jacques Yabula Kate Aza, Mokoza Liboso na Congo a la masque pour se protéger contre Covid-19 et bandit. Vous voyez bien, reconnaître en gros. Mokoza Liboso na Congo parmi les autorités, ou à la penda masque, à Oti Lubumbashi, à Matina Pepo, pour Ayakoto, na masque déjà.
na janvier, fin janvier, on a créé psychose. Jamais. Mais l'autre aux awapi. Vous avez la Covid. Masque sovaka. Masque. Yokana. Azam to aliboso op à ça la confinement na mboka oyo pour na ko protéger bateau. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux confinement politique. On a comme ma konoko la opposant. Te na tuni yo. Te on a. Mais ngana otro bituna bateau baloba. Eza question. Eza question. Ah, na kasa kesa affirmation. Eza question. Ah, te eza confinement politique parce que confinement wana so qui pendant la page Facebook na comment on débat ba remercier et Wanda ni merci mieux vaut prévenir que guérir ba nzoa ba o bazana maladie pour ba soigner bango azape gouverneur à Liboso atonga centre d'isolement dans le Lubumbashi capacité il y a 100 à 200 lits mutu Liboso atonga ba travail banda janvier avant Kutu kaya Liboso na Kinshasa et s'est déclaré donc mutu avant-gardiste au moni Covid oyo acta ba grande puissance ba États-Unis ba France ba koki yangote yango pe ezoko troubler bango ezoko embrouiller bango makasi Lubumbashi wana okatanga budget na bino za combien oyeba budget za politique te on a peut-être la émission à Simandé que le tokolo la makama budget et tout bien la émission à Simandé solo la politique Missa Lingala est-ce que tu bola kolega lobby to akoleka te beau commenter beau pèse en fait point de vue na bino comment on a téléphone te comment yango na bosolo.cd donc na lingi ba oyo pourcentage koleka to yambaye il y a eu beaucoup de choses il y a eu beaucoup de menaces il y a eu beaucoup d'appels même si to kena biloko wana te biso to kotala ba oyo baza pour ceux qui baleki belé chibola koleka so bato ba boy to vous allez obligé à kotika parce que deuxième version il fallait to benga ngo bakanza volume 2. Alors, tu as souka tout le monde a promis c'est comme na souka ça moi béton moi va plan pour mais ce que ça ma case bien j'ai le droit de ne pas répondre non aux libre to ça la résumé makambo uti lo baati masengwa mam na pesi ndeko na ngai Jean Makabunda président soki makambo balobi eza solo que drapeau ezali na Lubumbashi et que sur la Kasumbale ça pardon et que bakomi kokoti sa bato na bakasho et que bazo foot sa ba taxe so que za solo président Aïka Bound honorable député faut s'imprégner Augustin Kabouya il faut réagir en urgence surtout kota la makambo mais ngamo na ko mapela Lubumbashi so nzamba batelinga na kokoma o ba bengisi mutazo bengisa na Lubumbashi azatere yango na olobao nazo ya ngai moko pona enquête o te ba bengisa ki o ba memaki personne alors pour boyebi ke mbongo FCC na kosimba te ya IDPS na kosimba te ya MLC même ya PPR na kosimba te et puis na boko za la député na kozala pe candidat je ne suis pas intéressé tombola na maboko bamina Masengo ozali conseiller ya gouverneur ya Okatanga uti ko yipsanga ya que bilan ya Kiabula ezali très positif bato belé ba sepeli nango asali miracle par rapport à Masango pour le moment température économique ezali positive nema mbo yipsinga te Ndé olobi wana. Outi ko yebisanga pe tout à l'heure que na marche il y a eu des pèses batu o bakene ko tumba ba siège ya inafe que église ya pasteur Ngoyi na biloko ebele bandaka batu batumbaka batu ya IDPS yo ndolo bimongo. On na lobi ke ndé na yoki na ba rapport pe na ba témoignage. Na ba rapport. Na ba témoignage. Outi ko yebisanga ya ke na Kasumbalesa batu ya IDPS batie drapeau que ceux qui moto aboyi ko télé matin bazo misa drapeau na ba ko tsa bango na kasho ne ma mbolobiti wana lobi wana lobi pe eza la ba image pe pe outi ko lobake IDPS nenga zawana groupe ya bato moko base bilanga ba komi ko percevoir ba taxe wana izo kene na compte à l'état te donc ba sali lokola moi jungle nde lobi na tanga ki mo jungle te sango kaso lobi nini autant mo jungle te lobi nini na lobaki état dans un état outi ko yipsanga ya ke eloko mo esalami presque le quoi dialogue o Jean Kiabula sololi na bato nyonso pona obongisa makambo et que baterir en douceur ndengo lobi na lobi makambo ba tension ba Kabila wana ba tribu esila eza malamu te très bien bosolo na politique et comme na souka plus blanc que la neige lavé par le sang yeba na ndako place aux ali sango mokonzi Lubumbashi bozana droit ya kozonga na guerre kitsana yo Lubumbashi bokozonga na makelele ya kobunda te ba guerre tribalisme ezali ennemi ya développement tribalisme kozongisa mboka na bino na sima mboka ona zolo beza Lubumbashi na lobby tribalisme kozala que entre bino bomi bomana pour rien et c'est l'ennemi qui va gagner akoseka bino na musika
bolongo la guerre tribale constitution pesi mutunyo sonzela oza na Congo central okoke na Lubumbashi mutana Lubumbashi akoko yao Lubumbashi eza ya mutunyo sote eza ya bakatanga soko bakatange eza ya baluba eza ya bakongo eza ya bato mbandaka eza ya bato bandundu ezali espace congolais mutunyo sa kotambola esika o ya lingi donc mutako boya mutatambola ezali te botika ba responsabilité o baluba bakoteli bakatange o bakatange bakoteli bato bandundu biloko wana bolongola ngo na mutu bozala na bomoko mboka eza na besoin ya kozala uni monguna aza libanda armée étrangère ebele koteli biso asambo tozoluka tobenga na bato wana bo bando bunda su entre bino na kati nous devons nous battre devant l'ennemi non devant l'ennemi on doit être soudé il faut se battre derrière la maison on a fini non il y avait quelque chose à dire non quand on lobi on a batu balingana batika makambo wana ya o aza kabila fulani o aza kabila fulani e bomaka mboka e kitisaka mboka makasi eza malamu te penzambe alingi yango te oza sango très bien misa e komi na suka peut-être okuta na lobby na tongo pour le même plaisir et pour le même objectif, surtout le même souci à travail, vous informer, instruire et divertir, c'est notre devoir sacré. Bye bye et à bientôt. Merci. Bouye malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pact with that.